Senghor kwe babino ebele kolanda congolocolenews.com na YouTube pe na site na biso www.congolocolenews.com lelo nazana esengo ya koyamba bandeko na biso baimboka ba congolais ya solo o bavandi bongo libanda ya RDC na loboko nanga ya mwasi nazana monsieur Rombo Kueka aza mwana mboka na loboko nanga ya mobali nazana papa Papi Paul Bioko na bango tokosolola tokoeba eloko nini bazongeli na mboka papa Rombo akoyebisa biso na lombangu na kekopesa bote papa bote mama okoki soki na présenter au malamu te okoki koyebisa bato bakolanda partout dans le monde oza penza nani ndengo jikoloba kombo na ngai papa Rombo Kueka donc na fait na Belgique donc c'est tout. Matondo mingi papa Papi Paul Bioko na pesi yo pembote mbote mama Gidil. Est-ce que koki koyebisa bato bakolanda biso partout na mokili mobimba soki na présenter malamu te ba ebelio na kombo nini ya solo kombo Papi Paul Bioko ndengo lobi na vandi na Afrique du Sud précisément na Johannesburg. Matondo mingi bongo to bandi émission na biso motuna na ngai ya mbona kotuna yango na papa Rombo Kueka papa yo ena kisasa koki koyebisa biso lolenge to comportement pamba te bino na mikili ya poto to libanda ya RDC bolobelaka mingi changement mentalité o ba congolais ba kinois mentalité malamu mingi te kasi moi temps oyo ya kape ozongaka omona ka comportement to lolenge ya bomoto ya kozalela ya baimbo kabandeko na oboni. Merci mingi mama Gudile na parole au Pessinga. Nandeno botuna mentalité parfois na isala na pasi mingi ya komona mentalité surtout ya biso. Omoni na de babengaka l'église tanto que na balobaka la repentance na grec ezali babeng en mentalité ko ba changement ya mentalité et lingo ba ndengo zalaki oza susu ndengo zalaki te. Alors mentalité mingi na mona awa et surtout atakota na télévision atakota mona tozaka beaucoup plus to mona bato ba uta peut-être na Europe ou ta passe motuzo mona ba on dirait bato mo soki bazandenge nini et puis comportement ko ebaka ke il faut bilamba il faut bazana voiture il faut bazala boye côté on a vraiment sala na moi pasi mingi isengeka ko ebake peut-être mutako ko un étranger aye azaka mutu lokola yo donc tout ça la différence donc mentalité wana kaka bilamba balade ba benga soki na éviter ba nikiliste ba tapoto ba parisien. Moi je trouve que ils ont vraiment le moment à la montée ils ont vraiment le moment à cette malamu mingi papa Rombo motuna kaka wana na pesi yango papa Papi Paul comportement mentalité lolenge ya bomoto kozala yo moto uti na Afrique du Sud libanda ozongi na mboka omoni comportement mentalité ya ba congolais malamu to mabe pamba te tokenda sango na ndenga malamu te na tina ezaleli na biso. Oui mama Guidé, merci pour la motuna. Surtout na point où ils allaient que biloko ils allaient la tina vie à bateau loko la première nécessité mais à on a vu sur la Congo tout le monde a gango grave loko la kolia kolata kotambola to sika kolala on les allaient la première nécessité où on s'engage à nango na bomo inaye mais biso tout le monde a gango grave yango na regretaka mingi soki mutu aza ko envier mutu a utilibanda que alata kamalamu alala kamalamu alia kamalamu alors que ils allaient droit pour na ya vie pour na tout être humain tant qu'aza ko vivre do faza na biloko no surtout wana malamu mingi papa merci na yanona yo nazongi et puis papa Rombo pona koluka ko ba papa ya solo o déplorer o koki koloba na tina ya comportement ya baimboka bandeko na biso ba congolais kasi bisika bino bozwami na poto ya solo bozana mboka bapaya bolandi etamboleli nango na lopoto na koki koloba bo intégrer penza malamu est-ce que congolais place yo vandi na Belgique to na diaspora éparpillée dans le monde comportement na bino pesa kandenge nini
balanda rabino na bambila irrégularité to bo intégra pe. Bon, normalement pour intégration na mboka ils ont dépendre pe na mutu et d'abord peut-être moins toujours ta na mboka toye mutu mtauti na commune na autre place na famille na e intégration za rende monte ba msusu aye poto aye peut-être pour peut-être amone mutu ma poto poto yaki na bilamba yaki pa kika poto po un jour baza lokola mutu mais ça ba msusu ake peut-être na ake na pays étranger pour peut-être un jour pour ça quelque chose dans boka là vraiment il y a une catégorie de soucis à bateau ils ont vraiment mal surtout le comportement bilamba kolakisanga la tiboy oh bilamba est le roman formateur relaxaké na la tiboy fou muto azamaele d'abord tant que na mboka il faut lukana oye babatu wana bazandenge parce que ndele kolongola na makamusu bazamaele tous ont une mentalité na bango tous aloko la bango tant ndele azakuna asala kanini na tous oya maile ya bango to makati na bango mais ce que tant to memi makambo ya bilamba ba mindele baza makambo ya bilamba te ba voiture baza na moto au moins un millionnaire au moins ye azaneka normal lokola mutu nyonso donc il le pesa na passe mingi surtout ils en a batu mususu bazo vivre on dirait na éviter na Kinshasa peut-être ça baza ba riche baza azotan bazo la bilamba aza na voiture aza bilo mazo la ça pour moi ça me fait vraiment mal et ça là na passe na motema tous a lokola ke to ye kuna poto zo maile na bango to ya pe ko sala mona kati mboka na biso ça sande vraiment ko pesa. Merci mingi papa Rombo kasina ka kabalobaka mikili ya poto babengi yango école de formation ya vie tango moto akei azaye moko aluka boni ko vanda na mboka batu boni ko yeba mboka na malamu papa papi Paul na yepa ina yo boni comportement et ba congolais na Afrique du Sud ba se comporta ka pe malamu ko langisa mami beko ya mboka batu. Ok, merci. Le bon sens exige que ceux qui sont vendent dans l'étranger et c'est que nous à se conformer à la prérogative ya mboka wana. Wana il faut la idéal ya mutu pose na kimia, pose na kokoso mukete na mboka sika vandi. Pe soko landi na logique wana et ko permettre de s'intégrer na ba norme to na ba principe ya mboka oyo yo keko tipo ovanda ceux qui osali na mboka na yo RDCT. Malamu mingi ya solo papa Rombo autaki kolobake bauti na mboka bapa ya bazui mayele soki ozui mayele nde okozonga na mboka na opo akosala misala na lopoto balobi on est mieux chez soi yango papa papi Paul ba produit oko boko mona liboso na nga na signaler que tous na flat hotel et ça très bien classe papa papi Paul a repesa biso kombo nango tokendaki bongo na lombango to zanga ki kopesa bongo merci na cadre magnifique oyo ya bibiso poto sala émission oyo solo za na posa kovanda bokozwa contact juste après bokoki kobenga pe boya ko passer ba séjour na bino tango boza na vacances na kati ya mboka na bino papa papi Paul okendaki mboka mopaya ozwi mayele oye bongo na mboka na yo yango ba produit bokomona liboso na biso na moni Pedra 4 c'est comme ça qu'on lit hein ce qui Pedra 4 Fedra. Ok, Fedra 4, namoni Phenadrine, namoni Joint Support Formula, on est en anglais. Papa, ba produit au bomoni et ça ba produit il y a papa papi Paul. Na kopé ça maloba a expliqué biso parce que yé na mboka oyo a épé ko investir. Alors na zozongi c'est la maloba a expliqué biso secteur nini yé aye ko sala investissement na yé pambate toloba pe ma BPT mokonzi ya mboka fungoli bongo nzela na bana nyoso bazana libanda ozonga mboka na kimia o investir ba o ba saisir opportunité ba ye yango papa papi Paul pe azana kati akoyebisa biso azo œuvre na domaine nini na secteur nini potomoni Pedra 4 eza awa Phenadrine eza awa Joint Support Formula eza awa papa yebisa biso oye ko sa investissement na yo na domaine nini. Merci beaucoup maman Gidil maman journaliste oyo azali ko sala ke biso batuza libanda toyeba na kati ya République démocratique du Congo eza pona intérêt pe ya mboka bon ngai na kanisi ke
nalandaki na discours d'investiture ya président Nabiso na kombo ya Joseph Kabila. Alors na kati ya discours na ye namonaki ke alobaki o esengelaki makambo etali ba maladie oyo surpoids eza komemela biso, entre autres ba AVC, entre autres ba diabète, entre autres ba problème ya ba rein. Alors ndenge balobaka na ngala ke loboko moko et longola facilité to mosat moko longola facilité to loboko moko mataka nzetete. Alors pour na soutenir président Nabiso Joseph Kabila na démarche wana ya campagne na ya maloba na ye ya discours na ye, c'est pour cela place na en Afrique du Sud na sala kana société oyo ndena na ba produit oyo contenir ba bienfait na yango pour na etambola elombo par rapport ya discours ya investiture ya président Joseph Kabila. Donc ils ont la campagne de sensibilisation et la prévention des maladies cardiovasculaires. Kitoko mingi papa, merci à solo apport moko très capital pour na batu ba osa surpoids au AVC au nini solution ezana Pedra 4. Alors papa il moko ko expliquer biso na kosenga caméra ou menanga a zoomer a jouer gros plan na mondineti ko ekisa biso et ça la mis la base ya nini à base de quoi basali yango et puis ezo sala nini na nzoto amutu. Oui, par exemple, le cola autozanango, babengango citras, c'est-à-dire outina citron. Alors, on a mon nezali, pomutu et longola mutu, perte et longola mutu surpoids. Et puis, exactement longola mutu surpoids, pas de façon vulgaire, parce que ce côté dans les koloba commis, ezali weight control. Donc, weight control koloba et kolongola kaka. Surpoids et les kio de la yo pas problème au niveau de la santé na yo le la AVC le la tension le la diabète. Alors ce que l'ongoli surpoids wana au-dessus d'un problème mon côté na etali ba maladie malamu mingi otomoni water slim o expliquer biso ezanini tomoni kondisaka pour na moni moi elili ya moi maman. Oui, ezali water slim. Ora slim roll na mwezali ke ba mai mususu to melaka ozoko mela mai mingi, c'est vrai ko sala bolam na nzoto mais quelque part pe ko jouer rôle lokola ya graisse. Alors e ko bana ko yesa yo munene soko zo fana na ba zone moko na kati ya organisme na nzoto. Alors ce ko rôle na mwezali eza ko longola ba mai no so tuana ko ezali ko yesa mutu munene eza ko produire cholestérol mingi na nzoto ko ebendela yo ba maladie. Entre temps ezali pe na ba propriété diurétique ya ba maladie lokola ya mutema ce qui est exactement fonctionner malamu te et qu'on vit soit makolo soit ko pesa yo maladie ya passe na moto. Alors yango ezali ko salisa ko longola ba substance non surtout wana oyo et puis ko memela yo ba maladie mutation za ko développer déjà la bon moyen na malamu mingi na bandi ete bokolanda na bokebi. C'est vraiment intéressant ce que monyoza concerné na ba problème oyo papa papi Paul akolobana suka to kopesa ba contact bokoy ba bongo ko benga pona kozwa bongo produit na moni susu oyo Phénadrine slim. Oui, oyo ezali Phénadrine slim stick, c'est-à-dire produit oyo rôle na ngoma kasi ezali pona ko diminuer taux ya sucre, en fait ko régulariser taux ya sucre na nzoto surtout pour les diabétiques. Et puis ezali ko jouer rôle ya kolongola surpoids et puis ezali ko sokola même barre et puis la ligue peut permettre de pancréas na yo mutu et puis ça sucre moko concentré pour équilibrer to ya biloko ya sukari na bololo na kati ya nzoto. Alors ceux qui mutabandi ko zwa yango soit dans un problème ya diabète et ko sungaye soit dans un problème ya sucre pe ko salisa ye. Malamu mingi ya solo bandeko émission très intéressant bandeko babima ki libanda kasi ba na Pierre na bango construction pour la kobakisa bongo na oba kuti déjà ko salema kati ya mboka o na moni biogème joint support formula no ba boloba anglais expliquer biso. Oui, merci maman Guidil baya gen oyo ezali pour apporter ba bienfait mingi sur na nzoto surtout ba to troisième âge. On ba to troisième âge parce qu'on a problème d'articulation. Alors oyo eko ce qui amélie yango eko sala ke ba cartilage na ye
biloko oyo et permetaka mouvement articulation ce que ça dit à kobeba et ko pesala que et lubrifier articulation naie comme ça à osala sous ba douleur wana te et puis mobilité naie et vous allez toujours rapide nenga azalaki na lolenge na bolenge naie et puis entre temps ba obe na bolenge mazana problème lokola ya ba hémorroïdes rhumatisme to problème ya cartilage a ko pe ko seri a sengete ko sala yango pour esalisaye parce que ezali ko lubrifier pour apporter lokola lubrification na kati ya articulation pour fonctionner malamu. En tout cas, merci beaucoup. Ceux qui vont bien beaucoup talo tomokoto ya mbongo nini okikozwa produit oyo soki papa ko bomba te akoki na epe ko ba mais soki akobomba bokobenga na numéro akopesa tonto nde bokoki kozwa ba produit oyo très important plus c'est ça mis la base ya ba fruits oui et ça mis na ba base ya ba fruits et ça ba produit moko naturel et ça ba complément alimentaire donc on benga un produit diététique et ça peut coexister en forme il y a produits pharmaceutiques tels qu'en capsule ou en comprimé mais yo moko yebi nenge toti na libanda to moni ke mundele aza pour faciliter toujours mokili na ye par exemple comme la kisi ezaka na ba contrainte mingi tant que comme na tango mela kisi oza ko banga ba effet au moins peu humilité ou bebisi cure na yo ko memela yo susu beaucoup na nzoto yangwana kaka même produit les a coexisté na forme ya capsule to na comprimé mundele siko atyango na forme ya jus ndenge toza komona soki omeli eza na même apport soki omeli kisi mais eza na contrainte mon côté parce que okomela yango okosala musala na normalement sans effet secondaire. Vraiment Matondo Mingi, merci beaucoup. Naebisi bino na signaler que papa Papi Paul Bioko aye bongo na mboka na azongi po a investir na mboka avant de libanda mingi ya umeli kasi yaye kosala musala o bomoni ya solo tokozonga na e po apesa biso ba contact na e juste après nazongeli papa Rombo kueka na tika ki ope mwatango mingi papa yo po vandi libanda yebisa biso maele nini oziponga na yebi papa Rombo azo investir na immobilier rebi immobilier so sarango okufanzala te ponga nde na vandi bona bi na kobima bien na obima na porto nazo steka po ya zana kati ya immobilier kasi yebisa biso investissement ni ndomaele nini ya azwi na libanda paye nango awa oye yambala nanga ya mbote tokutana kenda kazongaka kaveka kwenda vutuka papa yebisa biso kuna na mboka bapa ya maele nini yo ozwi pona yebikala mingi pete wako kofungolelo kwa munene. Merci maman Guidi. Bon, oui, papa. Normalement vraiment vie privée nanga vraiment. Eza nango privé te papa maele kaka yo ozwi. Ezaka vraiment pour nga ezaka. Na yebi oza très discret. Voilà. Ezaka ndene bisaki yo omoni to kei na mboka mundele. Mundele aza maele mingi. Aza pe na mabe na ye mais aza vraiment maele mingi parce que na vie sociale na vie tant comme pas mundele to lingaka to soit oyo ya zanamo parce que mundele atalaka lelote atalaka lobby biso to misa ko vivre mingi na présent c'est pourquoi on a batu mingi peut-être sala moko azora mbongo mais ya ebaka ke no mkono za 100,000 or azo mkimu kia il faut bomba ngo parce que mundele achaka mbongo na ko chambo 30 ans 20 ans 10 ans na ban azana projet moko o sala après alors biso nga na ndenge nake komona pa mundele pa nanga naibike na maile wana mke nazozo naibike na mboka nanga il faut na sala quelque chose mais pour na vraiment ba détail comme ça abombina nazala vraiment là c'est donc vraiment été concerné nga et concerné malamu mingi bande ko na signaler bino kaka ke monsieur Rombo Kueka azo investir na immobilier place toza eza bongo place ya papa Papi Paul monsieur Papi Paul Bioko yepe na kati ya immobilier aza kasi na ba produit lisusu etali nzoto ya moto aza na kati ya solo tozo évoluer malembe tozo kima sima na ngonga tozo kende penza question na ko kata yo excusez-moi maman et loko et sala kinga malamu mingi tanto kutana ngina ndiko na tukona ya ndeko bakutani 20 ans passés mais lelo bakutani les gars na Facebook papa tana tuna
nga pe boye pesinga directement biso nga pe nde nazosala naza na besoin nazoinvestir na mboka na flat boye pour ça esalenga esengo mingi bon abi bon yaka esika malamu proposer bakombo ya flat tin bana bakoya ndenge nini na adresse eloko ya sika ya pesa ngo opesa bakobo ya solo fo biso babengaka biso mama eloko eza place nini tolingi toye na ultimate tolingi toye nango eza na 7e eza wapi tolinga adresse alors tango ayebisaki nga nadutaki parce que ebika biso tobisala revivre kame tango ayaki namoni mwa moninga asali et puis sincérité et puis honnêteté c'est plus ça namoni mwa moninga pe aza responsable na emona mingi mingi so kitina chaso moni camarade moko ndeni bisanga lichwana ndeni mikiliste siko aza pe na makambo wana te yepaye aza na idée esalenga na bien en tout cas esnaibisaki directement en tout cas esale eseklisinga mingi et puis na ye esika pe azosala asali place moko kitoko makasi et puis pe ya ye et puis azana ba projet sukoleka na bien en tout cas il faut penser à quelque chose où il peut azana il pas profiter quelque chose complémentarité bongonde ezalaka en tout cas na sepeli mingi kasi avant na kabwana na bino ya mboto kabwana baimboka boyebisanga 5 chantiers à mokondi ya mboka question eza ya papa Rombo eza pe ya papa papi Paul 5 chantiers à mboka toloba na bosolo ndenge na lopoto balobi sans embâche ni faux fuyant boyebisanga eloko nini bomoni na 5 chantiers mokonzi ya mboka o esimbi penza te lotiliki o babengi courant nzela mai to nini po soki pe bakoyoka biso bameka na mikolo mikoya babongisa papa malobo mboka yo. Bon, merci maman pour la chaîne santé na landa le discours mais eloko na senga biso ba Congolais tozara na sentiment peut-être ya kokumisa to mesana mingi soki mutasali boya kwa sali bo to beti maboko mais to luka beaucoup plus ko ba mingi ba négativité koto esimbi te sali bondeza voilà toza vraiment atteindre débité voilà et eloko vraiment na salamité eza projet Mkonamboka lobby mais eloko mona na salamité ya solo papa voilà donc toza na débit parce que pour ba tout lobby na moni sali na moni mais eza vraiment biso bato bimaka to mona ona eza elana eloko mote mais eza na débit mais eloko lokola neza moi passe mingi surtout courant mai eloko moko eza lokola nano vraiment esui ata débité oyo eloko eza vraiment nécessaire eloko vraiment mais toba tozana na débit tozoluka toke tosala susu makasi toluka beaucoup ba critique tolobetaka maboko te ata soki na France soki na Belgique ata na Afrique du Sud partout mona Français Hollande azosala mais critique bango bazo critiquer côté ka ezosimba te et osala nini Français Hollande a changé asala makasi pour ça so bozo commisser déjà et au mona seko voilà donc ça toujours na débit malamu mingi wana eza bongo pensée to analyse ya papa Rombo na ye papa papi Paul oye na mboka ya solo 5 chantiers prônés par les présidents de la République papa yebisa biso na bosolo eloko nini omoni penzana no esalami malamu te ponzela pozomona quand même ndenge bato bakotambola kolia mai kotanga yebisa biso na bosolo penza nini omoni esalami malamu te. Merci beaucoup Mama Guidi yambote na meka kokota na mozindo ya makambo yo nalingi kotalisa liboso ke 5 chantiers ezana no slogan te mais ezali projet moko oyo eza ko se faire accompagner na action moko concrète et puis biso tout nyoso tout ba congolais pas juste ozala ezala na mukili ya libanda ezala tozala kati awa ezala tozala kati ba province ezala tozala kati Kinshasa esengeli tolozwa 5 chantiers lokola kaka projet to likanisi ya président Joseph Kabila te biso tout sengeli tozala concerné na yango alors oyo amoni ke na makoki azanango nesika oyo azali akoki ko faire quelque chose pour contribuer na avancement ya 5 chantiers il peut toujours le faire mais par rapport à la réalité na Kouti c'est vrai ba point fort ezali
tant que comme on est na opposé motuna to boy ko brûler ba étape mais na ba point où ezali que ba faiblesse ezali que na ba secteur mingi esengeli ko sala réforme na yango ce qui va sali réforme ya ba secteur mingi par exemple to lo baneti na social ozomona ce va sali ba réforme mingi côté on na ba ki kanisa liboso ke kolia kolata kolala est-ce que vous allez jamais impressionnant il faut la droit au voilà au mutu c'est caso vivre à la nayango et puis c'est pas qu'avec un effort quelqu'un peut en côté il y a madame qui noie to congolais ko kamate que a mutu ala ta kamalamu alia kamala malamu azali boss non donc ezali acquis pour na mutu nyoso tout c'est pour cela la faiblesse où ezali ko se manifester par rapport à chaque santé négatologie que ezali ka président Joseph Kabila te mais ezali ya congolais non surtout alors oyo azali na makoki esengeli akoki ko apporter un plus pour la réforme parce que ce qui est simbi et au continuer pour na honneur ya président Joseph Kabila te mais pour na ba congolais bisonyo surtout malamu mingi ya solo bandeko boyoki bongo biano ya ba invité na ngai ya pokwa ya lelo ya solo basali ba analyse ba pesi biano penza oyo koki na mituna nanga baza baimboka babiki na bamboka bapaya kasi baye bongo na mboka pona kosala misala pona mboka ekende liboso papa lobi monsieur papi Paul lobi esika yo ozali zwa 5 chantier lokola problème na yo voiture motuka eza luxe te eza moyen de déplacement ndaku soin de santé lamba eza nde bongo ezala acquis o moto akoza nango sans ayo kapasi sans mitungisa tokomi bongo na suka ya émission papa papi Paul Bioko na pesio maloba opesa numéro ya contact na yo oloba mot de la fin na yo o présenter pe cadre o tozali pambate ceux qui batu baza intéressé ba rejoindre yo directement pour na koluka ndenge nini lolenge akosala po baya kovanda epai na yo contact et puis ba produit ndenge nini tokozwa na pesi yo maloba. Merci beaucoup maman Guidi pour na mot de la fin. Alors pour na kubana na cadre tozali ezali flat moko moderne et ça na ba condition ndenge to moni peut-être na libanda mais ezaka na ba conscience ngeli ke moto ko vanda à se sentir jeunité. Alors comment lango ezali bord ezanga Congo. Ah là là. Alors, na bord ezanga Congo soko ye okuta ba chambre lo ma condition tous ezali nango confortable. Ezali pe na cadre ya VIP, place to vanda ki avant to yana awa et puis ezali pe na terrasse mais ce qui est vrai que ba activité nyo surtout sur na cadre sa flat oyo ezali régie na ba norme pe na principe moko purement international parce que vous tenir compte ya makambo oyo to mo na libanda poto me maman toujours na katia ya mboka. Alors à ce qui concerne les produits na talisi batu awa ba produit oyo ezali na ba bienfait mingi dans sa dibola mingi pour la santé na biso moko kaka poto mo na libanda esungi batu ebele. Alors biso pe a to memi yango pone sunga population na biso ya Congo. Alors pour na prix na olobake ezana na prix promotionnel parce que te quand même na libanda ba site na ngezali so muta compte na internet akomona mais aona na mona prix moko ya promotionnel à tenir compte aussi ya pouvoir d'achat ya mboka na biso donc ezali na 37 500 francs congolais na kati okuta 20 sachets. Et puis comme la mouise elle est simple les alcools causa comme la coca tout ça et puis na melaki pour 500 la maï dilué dans l'eau voilà au 500 la maï par exemple oyo au 500 ndekonanga azalia wa meli yango a opesa peut-être effet positif ya produit au 500 la maï na 2000 litres ya maï pour ningisi et puis au meli et un effet secondaire T. Alors pour la cause c'est facile, on peut me contacter même pour la flat, même pour la produit, on peut me contacter sur sa flat. Oui, d'abord à sa flat ils na Mulumba 4 numéro 34. Numéro na commune ya Lemba na quartier Salongo. Alors numéro na de contact ezali 00243 9 7 3 14 6 8 8. Pour une meilleure audition, Bandela Lisusu 00243 9
7 7 3 14 6 8 8. Merci beaucoup, messieurs. Marie-Paul Bioko, papa Tokomi na suka, yali solo na biso ya lelo, na PCO, mot de la fin, na batu bakota na diaspora, partout, place au outil. Merci, maman. Mais avant cela, il y a biso na le fait, il y a produit Oyo, Melaki. Ils ont produit très très bien, parce que quand on a qui m'a constipé, ils ont qui font mal pour vendre que ça, on a dérangé Ngami. Alors, en tout cas, Meka, ce que ça les fait, pour foutre l'eau côté. Na métier en haut et puis vraiment qui vraiment soulagé et puis na qui vraiment à l'aise. En tout cas, na conseiller Batuba Somba yango. Déjà un témoignage, hein? Papa Zaki constipé Amélie. Dégagé. Talani nanga yango yo na en tout cas, dégagé. Surtout na passé kaka na yango. Vraiment, le mot de la fin, c'est formidable. Na regretté kaka pour maman Goudi Lazaki peut pressé, d'après n'ayez voloba, bah moi peux pas journaliste. T'es la passion maloba, biso loba ni pour la biso comportement. Tolo vraiment si ba comportement. Journaliste, ça m'a dit voloba la diaspora, tout ça. Ils ont reflété l'image de ma bien en boca. Donc journaliste mais comme moi il look comme ça quand je regarde la télé et ça là passe dans mon thème. Journaliste ceux qui lié pour nani baba ramène des aranani. Les gens va comme ça publicité à tout la télé. Donc ils savent vraiment na éviter pas constiper ce bataille là pour bas. La biso peut tout ça quand papa. Bon, on a sur le vacances en général. Donc moi on parle na yebi peut-être ba tout ba sepila et ils ont reflété l'image de Malam au Congo beaucoup plus le makamuna yo moko la batuna yo bazaka nini est concerné bisoto ta la terre bazaka na Londres oya azaka banquier soki na nani bisoto muto yebika bato ba normal oya azaka ni ka pour pas pesa bino mbongo. Merci beaucoup. En tout cas ça me fait mal. Mais c'est ça le mot de la fin. Voilà, merci mingi na bato ba lundi biso. En tout cas nazalaki dans des mingi pour ça l'émission na Maguti. Vraiment nazalaki vraiment hésiter na lingaki vraiment tene Maguti tout ça la émission na CPD. Vraiment nzambe ya pas pour la biso à continuer ça les amana na PSP bato nous sommes boto bazo le biso. Merci. Ya solo ba lundi ya congolocolenews.com tokomina suka ya émission na bino na rappelé na yambaki bongo papa Rombo Kueka diaspora Belgique na yambaki papa Papi Paul Bioko yepe diaspora Afrique du Sud mazogi out Afrique du Sud azogi na ko investir na mboka na e a présenter biso ba produits biodiététiques comme il a dit et ça na ba apport moko très nutritif na nzoto ya mutu. Alors bosomba yango bobenga bokozala desute na pesi bongo matondo to merci mingi na Marianne Mafolo la benga kaela multidimensionnelle azuba bilili oyo. Merci beaucoup na Patrick Nsala oyo asali montage ya émission oyo ngana bino tokutani mbala ya sima na émission mususu bobenga numéro ya papa Papi Paul Bioko bokozwae akosola na bino bien, il est très gentil aena biloko bien bokozala desute boya kovanda na flat na ye bord ezanga kombo batongi yango na biloko moko moderne eza na avenue Mulumbakachi numéro 34 Lemba Salongo en face à l'église témoin de Jéhovah. Cité à témoin de Jéhovah na bandeli adresse Mulumbakachi numéro 34 Lemba Salongo flat hotel bord ezanga kombo batongi yango na ba condition moko na ba norme internationale bokozala desute Kimia Boboto Omabota Mabino tokutani na bino na émission Mosusu tolingi bino mingi. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup maman Guidi. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci Marianne. Au revoir.